n'importe qui. Kofi c'est un poids lourd. Vous comprenez? C'est un problème, il faut que le moyen que soit lango. Kofi a zali mutumo kutope ke ba respect. Le Kofi muto sakana été. Mais malgré tout, via Sambria. Asambria nani? Asambria Kofi a ni na salakata ibi titre a été. Il y a kuna bilo mama li. Non, Kofi a été au aventure. Congo yo li a kuna. A été au aventure, a été au aventure. Tu lo ba transport chaque jour. Oh, Kofi a bimé na makala biso zonga makoloti. Kofi a bimé makala ngana. On a pas trop d'artistes ko ya musiciens congolais. Il y a dit patron ya quartier latin. Kinaye to kipa na isobe to bandi déjà procédure tout le monde a bakonzi tout le monde kamba Tony body ya kati en tout cas to kusala tout vraiment banda voilà la sentence d'angwa. Donc juste une dernière question par rapport à Mundangandanga donc Yozo Kanate, il y a une confusion, il y a une désordre au Salema entre yo na artiste et comédien pour une organisation, il y a obsèque et il y a Mundangandanga. J'ai des factures de soins, mais c'est Maïnga, Nzenga, on a Kumboya. Mais pourquoi ils n'ont pas de comédien? Non. Et puis que Kalaso est un comédien, fingi, et bien. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, un site le plus suivi de la planète. Pourquoi pas dire un très grand merci à celui qu'on appelle Maman Rosette La Fleur d'Hambourg, maman sociale, sur cette très belle et grande émission Vérité sans frontières, une émission dont vous découvrez la vérité, même il y a mboka, même il y a politique, même il y a musique, sur tous les domaines. Veut dire que René Abir, il est Macron, le Mandela de la presse, autrement dit le Guégué, il est là toujours présent pour vous informer de vraies informations et puis réelles. Là, je prends très bien le temps de dire un très grand merci à celui qu'on appelle Gauthier Bellé, compagnie Bexicom Elted, donc à Londres. Pourquoi pas dire un très grand merci à Paola Schengen qui est à Londres, donc Loua ou Michel, donc le vieux Alexis Loua ou Azolandabiso depuis Angleterre. Merci à Papi Mafuta Kitambo depuis Paris, Fabien Debilto, acteur principal. Donc merci à celui qui est là derrière la caméra, Shadrach Disquared. Donc merci à Jires Ngoy pour son assistance. Pourquoi pas dire un très grand merci à Lissanga Yabana Congo qui est là aussi avec nous. Cher à Congo, bonjour. Ah, bonjour Abir, bonjour. Bonne santé. Bon, Nangolo Nzambe, ndenge topesa nombote na mwana yo Odon Kisunga. Serge Kisunga, ah noko doiba ya minga na ville kuna vraiment que nana bato nganga en tout cas Odon Kisunga, Serge Kisunga en tout cas merci, mais na bossa na raté muto abengaka impressionnant kondomba c'est mission noka muto na ote assez spécial bébé c'est noka en tout cas que papa Dominique Kiele mwana musakata na Londres merci na soutien na bino Sandra Bumba Ale Bumba na Monique émission lelo. Merci bien donc levé cher à Congo donc sauter au Cameroun tonga lelo c'est parce que makambo vraiment eza ebele rosulanayo donc par rapport toujours à ben news et puis ben information quand ndenge tambo c'est la biso est-ce que oyebi pasteur Manesi Baba? Oui, pasteur Manesi Baba azali représentant na biso na SBL danger na Australie. Vraiment que son rabiso mingi so makambo là toi son rabiso mingi vraiment que même mi kwazo boaka album ne que c'est fils tout ça promotion nango mais toto ngana no mamuke
parce que ils a vérité sa frontière chère à Congo. Donc par rapport toujours à la rumeur puis à l'information toujours avec précision parce que a vérité sa frontière pasteur Mané Siba baza moko ya batu oyo bazalaki ko kangama vraiment na debaba. Donc quand on parle vraiment de pur toujours mon ama que do pasteur Mané Siba donc il était là. Mais kota la tombe ya ndeko na biso debaba oya kufa atika biso atika pe libota na atika pe vraiment famille na ba tutu bazan pasteur Mané Siba par rapport à ba kombo ya batu oyo ba contribuer pour na tombe ya ndeko na biso artiste debaba pasteur Mané Siba a contribué ata eloko morote na ebité cher consoro lobani par là. En tout cas, merci na moi biso Vinic Chinyama en tout cas honoré papa na biso debaba c'était honte mais Hassan dans Asbel ngana yo filmer likambo lobité zela na benga direct na batambuzu mambo lobi wana tambuzo contribuer to yeba en tout cas vraiment que yango na biso souvent que likambo yo ba artiste vraiment que sobe baka souci na ngande toujours solution tant de solo mebele ya Papa Mosengo mambo niso artiste en tout cas voilà on a mon je wana yo na en ligne déjà oui allô oui allô pasteur Manesi. Ouais, bonjour. Yeah. Bonjour. Ouais, donc tozo les cas en direct donc sur www Congo température toza na cher à Congo na lisanga pe bana Congo pe bazolanda partout mais tolingi toyeba na liste ya contribution ya batu oyo basali ke ba honorer encore papa na biso artiste debaba to moni kombo na ote na kati. Ah, vraiment merci. Et ça, son ipe mawa pour nanga moko pa baninga na msumu fusu parce que dérangement on a la sauce on a battu belé puisque ngana débat bato sala ki penza bato moko to koma ki proche vers qui ça pousse ngana ye vers qui ce que mongo comme ngana sala ki ngana ito yeba na makasi ti à tel point que biso tozaki na base tozaki ba fondateur ya orchestre wana historia on zalaki debaba olomide na Manesi baba donc tozalaki trois administrateurs bien que les rona Jean Zambia banaki déjà ko benga ngai na Kofi pa lagi na kati olobi Kofi ye pa lagi na kati oui tozalaki administrateur debaba Kofi olomide na Manesi baba wana vekalonji ngoi mutasalaki office mai ozwangai avec verki ça peut sensibiliser bona boy. Mais malheureusement on a zalaka te ou bien heureusement parce que déjà nous avons banaki déjà ko benga ngai. Alors comme on a su que ezalité na regretter mingi puisque l'un a qui appelle wana chaka Congo a ebi artiste en danger na loboko et pesaka et lobakate ayebi mama kamike na sala na benga mike na loba na ngai te. Mais oyo na yoki benza mo mawa mingi puisque bato azo tunanga me yo ndenge ni debaba balobi cimetière na yeza mabe yo zo salisa te et pourtant ngana sina yoka mutu aleki na télévision aleki na aleki donc na tolba na ba site alobi ke azo sala tombo ya debaba tokoye ba kombo na ye tokoye ba kombo na ye bon nakolo baka na suka puisque esalisa ye et toto sala bongo te puisque na bombi bible elobi na biso soki oza na problème na mninga no avant que bokoma na police boyoko na nzela mais eleki déjà depuis débat bakufa et donc alobi soki faut so mninga na avant bokoma na police parce que bokoma na police ko futa tina suka bon yango na koloba kombo ngo po esalisa biso na zimbongo na kimia combien parce que nazaki na problème à tombo mibale ya debaba na ya pasteur Mopero bon ya debaba ndenge na mona comme dalbies et toboki fuba bon songo ba nini na tuni frère wana tabi frère nani combien frère wana na tuni bon en tout cas ako excuser nga na ko ba kombo na ye puisque et vous allez tout en makoloté puisque na zela ye a expliqué ngai là na mona zo sala matin na bengi ye o te bona bonga bon
pesa nga ba rapport ye moko naza message alors on pesa ba rapport chaque fois. Voilà. Mais alors jusqu'à nouvel ordre na yoki ba saleli débat bas tombo ngai kombo na ngana batu cotiser ningo solo bazalité naza dessus makasi na sepelité donc eza bongo frère ngana ngaka mingi en Christ oya yimbela biso banzembo epenisaka biso emenkano. Wana frère Emekan. Frère Emekan makamba sali. Allô. Donc ça ma problème na mon problème à connexion. Na sepeli tati kombo na poto poto. Fallait quand même à côté ça na makambo na te. Moi cotisation na wana. Parce que na boy ko gangela ngo. Na boy ko ba keza ba million te quand même na position mukimbeza na mo sikoyo. Attends, tu as payé $2. À ça, ici quand même. Et puis, on a un artiste en danger. Bah, mouki, tout ça, la ranango. Donc, bah, quand même, bah, biso, bah, tout ça, moi, thème qui te côté à ça, lisa. Pas décevoir bisoté. Mais, Nicoana, à l'obi, au tindaye loroté, il y a à confirmer qu'au tindaye loroté. Biso, na biso, bah, toi, nous avons tout le monde ça la bouille. Ah, là-bas. Ouais, il a confirmé qu'au tindaye combien, nous potoye, bah, pour émission Vérité sans frontières. Combien? Natinda na wasa nyon. Les Rwanda toloba montagne se koza ba on ngala ba bon to banana na oyo po bon saka justement place et là ba $400. Voilà. Donc $400 cash. Natinda na wasa nyon. Na bi bon yango yo soki makamsio kozanga toloba mais makamano eza puisque nazaki na dette tomba kosala wana et puis ya mopero na soma penza ya mobimba loba na yo mais omoni te ke bino na bino basali na nzambe makambo vraiment bozo sala to mona ngo te na l'église catholique po eloko aboyo kotisi trouble entre cher à Congo na frère Emekanu vraiment na bisaki et puis chaque Congolais va zolo ba makamona ba muneti mona ceux qui vont ngwana parce ceux qui vont biso tout il faut to salisa mona wana parce que ba mélodie mingi biso to ma boyamba sikoyo et uta na bela bela fabriquer biso ko ba musicien de charme ata to landaka via tabule mais bela mza et ça biso na mélodie parce que chaque Congolais na zo makambo ya mona ya ceux qui vont na ça c'est une confiance té na bisoki mutu nzambe ale mbongo bongo chaka Congo osala nini des gars chaka Congo alia déjà ba mbongo combien non chaka Congo alia mbongo te chaka Congo alia mbongo te ba mbongo tu biloko tu na pesa chaka Congo ekoma eza la matériel eza la mbongo eza kuna pe nazana tina kolobe na hote puisque loboko so de pesi po yebate même eza na fourniture ya bureau na tindaki po sala ka makambu ye moko azaba na soki omoni ya koyebisa yo efanda mena lobela ngote voilà ata alobela ka batu misusu ba pese bilamba bona boye mais yanga lobela ngote pe na sepelaka. OK mais message nini oko s'adresser na frère na biso Emekanu o azolanda ope na mokili mobimba non message na kopesa ye puisque nga batu batungisi nga ya trop après ye moko nazana message na ye akomela ngai ke abano pesa nga rapport ndenge makambo zo kende puisque na ligai quand même comme na suka wana na pesa ke zaleka na pesi wana nan ce que zangi ayebisi nga lisusu to so continue to ça ensemble ye akomeli ngai et nazana ba écriture wana na bano pesa ba rapport chaque fois na sali makasi nga moko na luki na ko mona ye apesi ngai nini moko vague o to so eza makambo ba ne eza ba lelo te malato ono sa makambo alors asa donc asundola ngai atikanga la position na or que pona ngai mémoire de baba na mémoire mon père maloba eza quelque chose pona ngai voilà Pasteur Manesi message nini kopesa na basali na nzambe pina ba pasteur tout o bazolanda yo sikoyo donc message nini kopesa na bango tout do poto chité non nazo mona tende siko tocha motema siko na nani do bandeko na mso msuku na bakokufa pamba poto zo banga trotinda na nani voilà oh bible lo binza maro
nazoluka mutu moko sikoyo biso mutu yango mpe tozoluka eza nani loboko ya nzambe eza mokuse te kosalisa mitema na biso eza makasi te kosalisa mais problème tokopesa na nani. Ok, donc merci bien. Donc, Binotou Bouzou Otation Kolanda Biso donc sur cette interview donc avec le pasteur Mané Sibaba. Donc, Waneza ba propos naie. Donc, Oyo, donc, Aouti Koloba, donc, concernant ce qui s'est passé pour na tombe Yande Konabiso, artiste Debaba, donc, paix à son âme, donc, Oa Koufi, donc, Basali Nanzambe, ba chrétien, Oza Nango Monsieur Vérité. Donc, tant que Sali Nanzambe, il faut tout le temps la rappeler la vérité et que ça la bien, donc, Minga Rolobezate, donc, avec un pacte, na idéologie. Merci. À Jurès Ngoyi, donc artiste et comédien, pourquoi pas à JR de Maître Nzambe ya design depuis Paris, donc JR de Maître. Alors chaque Congo a appelé famille à Soki Vangu, donc famille à Soki Vangu, donc famille à Soki Vangu, na Soki Dianzenza, ba Pekisio Okota, likambu ya mwana na bango, donc la petite Zizina ka Soki Vangu, donc ba Pekisio quoi. Voilà que Messi au moni tango pas Mané Baba au moni que Néo François les artistes sont en train de scier l'arbre où ils sont assis. On a le biquet ce que mon sur le internet la TV bah nous sommes en considération. Vous entendez Abiri lelo so ke baba konzi au fingi chaka Congo à danger mon état de bon tout fou. Et le Nzambe a toujours faux bazara ezala combattre oyoki ndenga le mambo ya papa de baba ngamu nazalaka mukolo de baba zokufa mbongo tozangaka tukamawa to benga basali na Nzambe to benga mise chrétien to remesiaka des FAO général des FAO on a tinda mbongo parler que je ferais c'était déjà trop tard. Le général des FAO que je salue voilà hein premier ministre Ramia Miss Webili Solango Mohamed Adja Webili Solango. Ce comprendre, ça passe. De toute façon, il y a des gens qui nandi makaka, nandi makaka. Les Camboya, moi je dis na, Assane Danger Zali association sans but lucratif. Ils ont mis candidat l'État à Ebiango. De défendre ba artistes, ba veuves, na ba orphelins des artistes. Tant aux zizina, la paix c'est vraiment que vous kendi. Pour faire que vous avez bidon watinda kingai, bidon kolia. Ngabia pas moi que vous que c'était zizina zogoya, qui pas zizina. Au peut se bloquer la gango. Ake pas zizina ça la fessé. Ne tout ça qui me ba famille ba benga qui ba ça qui tout zizina avec ça. Ba que tia yena hôpital limité. Abiri. 3 jours après ba comme $1000. Na komi kuna tamsunga mo ba tongo tipo ko na mo ta zo mpanda pour le la vérité parce que ba ngo sakana ngai. Ouais ouais, la vérité sans frontière. Au fana zizina ndekwa za yate ba nini papa yo mo tipo ko le ba butu makasa limité. Jour en jour J Nathalie non na lito kende facture comme ebele mbongo comme tel ça nangote na créer ndenge na créer na evoloko zompan ce que vous bima kala ngam na créer scénario wana ngambo mama uzwa biloko oya bien o moni ko nini ya oya important kangisa ngo na tongo to kokosa ke to ko sala scanner toki hôpital ndesima to kufuta mbongo yi nde Dominique Kiere mwana musakata na Londres atindinga mbongo tozui taxi ti mama yemo mbongo to futa na nina mama yemo ya mbongo ya Dominique Kiere mwana musakata na Londres mbala moko tangu to remercier Dominique Kiere na internet parce que nga Assane Danger eza tsaka Congo en danger te hein Abiri so ngoli lo so kolia so di papa ko kolia tamu so kan sakta musu tala mama nana net de na bisayo Abiri na darima kuta yebi bien diaspora ngaminge mais tamu so tia papa bibizela papa kena wesera so tira wesera diaspora ki pakangai même kolia ko la tantuka ko tora diaspora ira kangai mais famille a Soki Vangu Soki Vidanzenza bakazi saka Congo azamuta pasi alingali asima na bango. Mais c'est malheureux. Mais peut-être, sous peut l'année, il peut très bien cher à Congo. Et aussi la démarche, non, pourquoi pas aussi consulter aussi les des membres et la famille de la même manière que vous avez tout même. Voilà. Tant on a ça. Bien. Ngana zali ko défendre artiste
veuve et orphelin des artistes. Namoni moi na biso Zizi est en danger. Na limité ti siko siko ningi tembeto kenti limité tout na ese mamalo bilo soto lokuta. Totuna yo zo défendre ye pour na intérêt ya yo bien pour intérêt famille na ba. Non non non, ngana artiste ça a des familles. Ceux qui Zizi est un artiste na kota na ngati. Ba boni bazo souffrir là. Abiri. Marie-Paul Mwataya na pesa mboka zali. Aloba mkonza mabwa mokili. Chako ngoza mutasuka. Jibe mpia bi chaka Congo o saraka nzamba mona yo. De la forêt bi mutasima chaka Congo ngana likambo. Ebo maloba Kofi bisara. Kofi andodo asima pana yetu. Le problème c'est quoi? Totikali na nyongo ya $675 qu'on devait payer na hôpital ya limité. Donc ndenga saka ba émission na ngana internet en tout cas ba ta poto ba diaspora ba konaki sirke ba diaspora ba kotinda mbongo pour de futa mbongo wana. Ah abiri mwana abengi nene soki. Menace ngai na ndenge moko ko sakana te. Menace ngai kutu baka ngutu na compte ya Facebook. Papa saka longola elonga Zizi na nini ngai no Zizi na za mwana ngai. Nathalie menace trop neko longola ba photo ya Zizi na ba bien bango baza na mbongo na bango bako senga SOS mais à ça danger tout monnaie de travailler nango mingi un aspect de vivre na ba don na ba leg et ça tient comme un danger te mais Dieu merci que moi na wanda ke na hôpital abimaki ta ke na hôpital et à na hôpital na saki mukanda suki zali wapi prise en charge na ye asa ndaje comme prise en charge je crois au monde ngona l'action ngo la ville est en charge de l'hôpital banini c'est la ville à part ba kisi Zizi kendaku asa jour shit kami maman bozo ngisa mwana l'hôpital bazo mwana l'hôpital ah ndeko nanga ina mawate leki na soki yani dudu soki ngabi ah dudu yana hôpital yakate ah abir finga ngai famille batindi yote biso tindaki yo ah nga dudu on a ça na Zizi na vraiment parce que ce Zizi na yo ki makambona mais cher Kongo ngana pesi nango torte mais to réfléchir étant ba humain tangu mutu tangu sozu matanga par exemple artiste et tout consort au moins même ata famille artistique naé avant ba réagir au moins na ba roluka ba sani ba luka ba ba dernière décision ya famille na topé famille na lobini mais yo siko zo sali la mam na ndenge na yo au moins te que oza toujours na to abir na lobi aux alarités dim sanga be sanga je pas fade wa rouge benaka zo non biso bana mikanda non zo kaka zo fade peka na monyo ko mi brutal pas nous fade dim sanga nanu biso bana mikanda zo fade peka fade wala pado na l'action mikanda non biso bana mikanda parce que quoi le problème aspect sans danger ça association de la rarité l'état est bien même il y a les sources d'information artiste n'a remarqué Zizi na kaza nango ça demande soutien ngana ça ba entrer o aider de prise en charge na ye puis en charge hôpital au sakana ngote les nouvelles informations et puis neuro makese à ça dit 4 ans mayemo $20,000 hôpital papa tika kambeto kende na yo zopan lo ngana osala na cadre association l'état yebingai on a osala ceux qui les autres mususu ne des associations qui au gain na ina dudu ceux qui doivent au gain na ye so ba funa moi je veux défendre artiste ça des familles biologiques na ye famille artistique tout ça nos émissions que ta ba tombe artiste so ba famille za wapi ba tombe artiste et bunga et ça na croix ba famille za wapi. Merci bien cher à Congo tous en conclusion moi liloba yasuka dernièrement na yo étant président topé fondateur ya artiste à danger Asbel au lobby nini pona likambo Zizi na poto suka na idée ka ngana otika Zizi na te ngai bi réalité tous s'adresser la famille non na lobby na famille à soki vango soki danzenza bolanga très bien à sans danger soki Zizi na zaki mona artiste te ndena côté likambo na biloté orgueil wo sala wana orgueil wana ngana zo mona orgueil wa pamba boke de futa mbongo za na limité oyo de longa bima vrai escroc na kimisi mutu na hôpital vrai escroc nous pas nous ska pour sauver muninga lelo za na hôpital ya mama yemo te zonga hôpital mama yemo boke de utaka ndeko na bino ngara olanga c'est ça c'est même na
hôpital sur la carte Willy Barouti tant que Bali Barouti il a vu que Moussa na sala ka yo sera ngote en bref asa dans cet amso ka nisaka to ba mpia kerte to le ngala le akwa na to mso na chaque jour mai na ngaza wana na sanga ngote zon pa na mission no ka yebi yango bien si mission no ka ngati ba toucher ngai mama Clotilde kuta sitanga uli kama singi makasi ba sister love na reine bike papa sakana ote amuli mabasa kuta bi papa ko ba sakana ote non wana ndi ko sakana batu lelo ndo sala to bon ça 19 à peu près ou abandonné non na ote jamais c'est ça jamais ngana compter on ça c'est ça mais on a dit que moi ma bête pobo marcher bien il faut osan non quand association l'état est bien soit que finalement l'état pour la science ndeko na bango afuna l'état. Ok, merci bien cher à Congo. Donc, Tozoko bat toujours sur cette très belle et grande émission Vérité sans frontières. Donc, merci. Donc, je sais que Bozolanda Bisso partout dans le monde. Pourquoi pas dire un très grand merci à maman Loris Ebouele, Loris la Congolaise et à Dada Mossi Lasconi de cœur depuis Paris. Merci donc na salon de coiffure biométrie chaud des shows na Angleterre donc balobi saloza moko et si comme Macron Mandela de la presse qui ndakati sasuki na Angleterre. Donc, chaud des shows donc salon biométrique donc semi biométrique pesali donc minga rolobezate donc Papi Mafuta donc Mafuta Kitambo donc depuis Paris acteur ya film Juppé d'Acruz de Genève le grand sapeur homme d'affaires Oazolanda Biso Gotebele. Et alors cher à Congo les loyo toza vraiment surpris na une très grande événement au Euti Koleka mais premièrement félicitations pour Némo parce qu'elle équipe très bien. Très bien très bien. Très bien. Oh, papa. Très bien. Papa. Nalobi Moni. Tenga lobi ga elegi bien. Moni Franco Yemba. Bandoki na basidité. Bandoki. Congo, c'est 100%, 95, 99% sur le Nchor. 1% tika bato malamu. Je sais qu'il est d'accord avec moi sur ces grands plateaux. Donc, à esa exclusivité, donc, na résidence, il y a levé cher à Congo. Donc, Minyor Lobezate, mais cher à Congo. Et loko sali ensemble na monseigneur cardinal Mosengo. Et ça initiative wana par rapport toujours parce que René Biraza journaliste est bien formé d'investigation. To landeli bien information tina source de comprendre que idéologie wana yonde muto pesa ki yango na monseigneur kaka po na ko créer rébellion na kati ya mboka chara Congo. Olingi Congo ezala divisé tonné. Qu'est-ce qui sombe qu'est-ce qui sombe vraiment que merci. Omoni ndengo to baka vraiment Dominique Kilemwa Musaka ta on a raison Michonoka on a raison on a saraka bango mo aventure il faut aux affaires de mona ne ba quitter de fande hein tenga tuni ba kitité là faut répondre ngamba la information ba quitter de fande zambonga papa de Tumba Simbaro Masia apesango aipisi apesanga mbongo wana le ce que j'ai fait chez les autorités sont fini à mon fou. Chez les autorités, Zolo Baba Mono Fukara yo Mogwano opesi initiative pour créer rébellion. Narati Mboka. Non, comme c'est quoi? Nazarana Abbé comme jamais Abbé Jean-Marie Condé. Abbé Jean-Marie Condé azali Abbé Moko a soutenu la radicalisation sans danger. C'est un cas n'abé un remingi. Dieu merci. Karim Moussengo a fait grade aumônier des artistes. Ce qu'on a s'inspiré na idée à sans danger parce que souvent nous manquons une caisse ya souda kosimoko oh vraiment ce que dit comme quoi à tout bien diaspora et puis ce sont de los ensembles bon non wana idée et utaki net ba bien yango relogement à sans danger qu'est-ce qui s'est passé tango abbé Jean-Marie Bisi Mosengo abi il y avait des cas kitoko na yeba comment na France artiste et ça a bien que concernant obscénité, division des artistes, quoi encore, rôle de l'artiste dans la société congolaise. Donc, il y a bayaki, image, mais qui résume à Biro Sekati. L'artiste va vivre après réunion. Oh, coupage, ça t'est. L'artiste ni nani bazala ki wana. Oh mon habitude, basenga coupage. Yo tanga ba kombo la. Non.
polémique tenga ça mona polémique te yo tanga bo sotengi ba ko mona ki ba matcha la mwana Bambili Abel papa Verkis papa Liolo Baredi Amisi ba bono toke bele kuna ba manda chante ba lambe na sotengi ba ko mona nde ba réclamer coupage j'ai pas ba sang biso artiste tout le ko kima na ngote même mambo yaki na Ousmane Mbembe ayebi tango wake na dialogue nini ona intéressé mais on est dialogue ouais ba politicien akoye bisayo hein ba corona tu n'as pas osé ba ngombo ba kinzo la vérité à usine interne kuna mbonga la gite mais nzo di kanisa pesi biso to kuzana kesa solidarité so di kamekoi tuzu munene kato be ndeti kaya zizina to na kaya papa Baribaru Uli Baruti mame waso maintenant après nango babane passante bande voilà Moisongo, Azoko préparé avec des artistes, mais non. Abiri, Lelo, je vais parler Tchaka, comment vous avez aboité, ce que j'ai fait dans ce pays, vous avez aboité. Mais comment je suis toujours clochardisé? Est-ce que la présidence, Bazangi m'a des transports? Est-ce que la présidence, Bazangi Ndako, peut s'en bureau? Est-ce que la présidence, Bazangi, même $100 peut s'en pour faire sa bureau? Non. Non, non, non. Bamika Moussengo. Des artistes sont derrière Karen Moussengo. Ils ont pris le lembo, on a fait, Batia Bayango. Atia Bimba Mandian. Mais vous avez une initiative. On a. Tant que moi, papa, biso artistes sont en bon côté, yo sunga biso. Ba mo sabinte, Bobanda. Batmana Bakoya. On doit commencer, on doit commencer même à 1, 2 Komata. L'homme doit comprendre les terres de en tout cas, artistes sont désormais en tout cas, ce qu'il faut me couper autour de la cause de solidarité, on laisse. Parce qu'on ne peut pas encourager les artistes congolais qui écoutent la banganda, qui écoutent la bar, champagne, ça devient hymne national. Non, en tout cas, il y a RDC à pouvoir, parce que pouvoir comprendre que papa Moussengo a pouvoir dans la qualité. Alors, il y a une politique à ça qui est passé. Parce que lui aussi, c'est un artiste. Moussengo aussi est un artiste. Même dans le mot de circonstance, à remettre ça à Congo. Ce que j'ai fait, ils pas mais de toute façon, Batika initiative, on est qu'un les artistes congolais dans la politique, même les combattants, aider à Missa, le bagage, va comprendre que tout le monde que nous soutenons le papa Jean-Marie Conde, l'abbé Jean-Marie Conde, en tout cas, tout continuer dans le combat, parce que humiliation, bon, bagaté, tout le monde a bomba, c'est quoi. Merci bien, donc cela fait énormément plaisir à Fabien Debilto, acteur principal, et pourquoi pas à Bibi Shingoyi. Donc merci Nabiso tout Bazolanda Biso. Mais cher à Congo, Yolande la mingi kakabato ba kufa ba marambe belé. Mais tout moni papa Kobape a salipe a épé asbel artiste à danger ba kenda kepe Riti Watanabe et Riti Watanabe pesa ki bango $10,000 et comment qui na maboro ya caisse artiste à danger ben nengen. Bon, information peut s'en aller dans un rimerté. Les rimerté, ba vidéo ezali donc ba kenda ki na ko surprendre héritier pour na 81 ans ya maman et waso. Donc ce qui se passe c'est vrai. De baya ki azala ki accompagne maman waso ki est moroté na président na bango donc papa Koba na maman Alinga. Abiri. Ba monsieur congolais ba mawa mingi. C'est malheureux. Tout ça, la Kamoko est un artiste à Koufaki. Papa, la biso Mathieu Kouka. Quand il fait vendredi passé, bimité par manque de moyens. Yo artiste, musicien nanou. Tu as la kabulité. Mouninga na yo azoko moisi na kata morgue. Osanin. Obenga. Ce qui t'a besoin de comme Yibi, Luka famille wana. Kenekotika. Et bon, Rita Salima be mutu déjà daena mutaza na bom moiba sunga ete. Nangananu. C'est tant comme Fali, c'est la même chose. Fali, c'est grâce à la musique. Mais Fali, à part les Camerounais, il y a comment s'appelle encore Tombe, il y a Al Pacino. C'est pas la Kamingi. Mais Fali ne nous aide pas. Est-ce que Fali a zangi tambo a ketch a sumata ketch a tambo la kanango? Comment la dossier Fali? Ah, cher héritier. Tam je suis héritier de l'eau, mais héritier il y a un papa. Ngabi héritier nani na de la paix. Vous comprenez?
Pourtant, pas en vérité, c'est bonne volonté. Na bien. Na boité. Na lobi que mon ningano artiste papa na yo, grand chanteur. Nga monyo kolobela pa ko bate. Non. Na lobi dango na remercier mais ba iba rappeler que et acte ça mamé waso ali parmi ba première comédienne on va dire fierté en tout cas na remercier mon nani héritier mais ayi ba rappeler côté biso ba musicien il faut aller même ni muto me dit que metanga yaka o côté ba basketteur nan nous avons des cas où ils osent net toujours kaya et puis Néron azoko kokemba na ndako akoke notala mais de toute façon Dieu merci nzamba kumisamba o asali en tout cas félicitations. Ok, merci bien donc cher à Congo tozokoba toujours mais cher à Congo toi aborder loko uti koloba à propos ya marambo etali Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa c'est l'un des artistes qui fait vraiment épater toute la planète na minutes actuellement. Fally Ipupa aza moko ba artiste otomona ki na ba vidéo dernièrement Ken Piana donc a présenté biso ba bien ya Fally Ipupa et ainsi de suite et tomoni ekoti guerre division ekoti ya 3K donc koto tomoni Weranson avec Fally Ipupa et avec Kofi Olomide et quelque part quand tout le monde JB Piana héritier Watanabe na Ferrego la Jésus des nuances et quand ici division à faire ba maramba ba parler polémique et koti ba musicien il faut ba se créer ba yemba raté ko yemba mais ba zala pe que non na ba bien azote les misabanine mais olobani pour na Fally on a minute ou à télémisi ba mapangu ya grave pembeni ya cité du fleuve. Félicitations. Fally, merci pour abongisa venir naïe. C'est comme papa qui a mangé ma tête par mois pas plus de $10,000 à jouer quand bon ma pas on a eu ou à jouer location mais Fally ma belle zate mais aïe va pas outil notre remercie à tout ça la tombe à ma belle merci à cette orphelinat ba veuve orphelin des artistes bazo kemba ba souffrir je crois Edi Badia tazo pembe na ye bosunga Fally asa action côté baba artiste azo kene mingi côté artiste bazate et ça la sens mon côté ça les avions Maradona ça là abimi si asbel na ye on a donc ils produire peu artiste mais non c'est à féliciter mais ngami dit côté social j'ai des cas na comme ça on a fait la tombe à Al Pacino avec Fally pour toi na remercier mais toi ba cas est belé côté artiste faire un côté baptiste mais fier minga côté population to boyité mais aya o ici kaya yebani nous la tchaka Congo piéton vous comprendre Fally Ipupa tchaka Congo piéton il faut ça kabino émotion hérité Watanabe tchaka Congo piéton mais ça on peut sonner mais tchaka Congo lelo sotali guerre où ezako s'est passé entre Ferrego avec Kofi Olomide cher Congo ko lobani par là en tout cas na ça Ferrego là ali moi na biso beaucoup de respect avec Kofi Olomide. Kofi Olomide a allé monter dans la scène, la vie du public. Oh voilà Kofi. Non, Kofi a côté un dictionnaire. Kofi ce n'est pas n'importe qui. Kofi c'est un poids lourd. Vous comprenez? C'est un problème, il faut que nous moyen que langue. Kofi a allé monter beaucoup de respect. Surtout le babazo et la nini bangomi. Kenda mbala monga lingato kenda no mbala mongo te. Sandra Bumbata nan. Bisi bitala ne marqué tout. Hein? Na lobi hein? Kofi azali muto sanganeti ngana zalaka protocole ya Maisha Park. C'est Kofi qui paye les factures de Maisha Park. Le Kofi muto sanganeti. Mais malgré tout via Sambria. Asambria nani? Asambria Kofi aibi nini zalaka ta aibi titre na été. Ami pesa patron de monsieur congolais, patron de monsieur congolais nani? O aller sakanani. Oh yo ibi obosani ndenge va sungao. Na tuni yo Kofi. Yo le baka parler de monsieur congolais ya nani oyo waka tokuna ndako na yeke zwa loso zwa fufu nani akofiti ko sanga bien bato ko sanga ndo bando ke lia kuna bilo mama lia non kofiti ko sanga aventure Congo yo lia kuna ati ko sanga aventure ati ko sanga aventure ati lo ba transport chaque jour oh kofi bi mena makala biso zonga makoloti kofi bi makala ngana la patron des artistes ko ya musicien congolais il y a la dit patron ya quartier latin. Il faut rectifier donc on est wana. Kofi a bien na 6h moins 45 je crois. On aura panga. On va bêter mon béni à on aura panga. Oui, on a beaucoup aux États-Unis mystique hein ou non. Hein vraiment. Parce qu'on comprend que Kofi a dit à nia à sans danger mais faut ça sans danger. Kofi Olomide a se respecter. Qu'on soit en affaire, ça ils ont mis qu'ils ça.
Fait la mon amour. À moins de vailler. Je crois que na lobi na Koffi Olomide, vous avez déjà muto auto tchanga motema, ame a célébrer, c'était faire épée, puis ça y a respect. Rigole la paix, APSAP a respect. Mais cher à Congo, dans Yokotaka, toujours Maramba Bato, Bakoufa et tout consomme. Mais on a biso Tony Bodi Akati. Donc, Kana est jusque là. Bozo Landelengote. Donc, Tony, donc. 3 ans, dans ma cara. Mais tant que vous avez ça, Yoka comédien. Libérez ça et ça, libérez ça et ça. Mais Tony Bodi Akati, innocent, 3 ans. Ce qu'on a réuni, ça là. Bangonde ba wela ka bibembe nga wala bibembe te nga na wela ka tango mutu aza vivant ba droit d'auteur na ye piraterie na bundaka nango. Ce sont des associations, mais en tout cas on a remercié de Londres to benga na kinaye to kipa na sobe to bandi déjà procédure tout monde a bakonzi tout monde kamba Tony Bodi et à 4 en tout cas tout ça tout vraiment banda voilà la sans danger d'angona. Mais cher à on a toutes nos questions par rapport toujours à l'organisation à ASBL nayo mesure nini oyo zoa déjà au sentir que non ememi un plus le roi ndeti na domaine ya piraterie ndengoti koloba wana na lingi na yeba quel est cet artiste là au déjà ou aider déjà que non na domaine ya piraterie à la piraterie. Merci pour la question que tout ça en commençant avec l'Interpol international. Aussi, puis ça va cambier police sur le bangoté. Toujours préparer des centres terrain avec l'Interpol pour la cambotage parce que les Asiatiques congolais pauvres. Ne vous en faites pas de ce côté-là. Mais cher à Congo, nous sommes presque à la fin de ces belles grandes émissions Vérité sans frontières qui a fait énormément plaisir à Gauthier B, les patrons des patrons, compagnie Bexicom, LTED. Donc merci à Salon de coiffure Biométrie Chaud des Chauds en Angleterre et à mon vieux boss des boss Louaou Michel, pourquoi pas à Alexis Louaou. Merci à Papi Mafuta Kitambo depuis Paris, pourquoi pas à JP Dacruz de Genève, le grand sapeur homme d'affaires Oazolanda Bisso Royal Kinalele, moi si ya Mbongo, Ebele. Royal Kinalele, Royal Kinalele, Royal Kinalele, Moto Pozali, Restaurant Caribou, ya Mama Aline. Restaurant Caribou, Mama Aline, en tout cas, Nagoyaga Kunaga, parce que na yebi parti ko Tinga, azobung seja makam parti ko Tinga Messi, parti chasi baso nebi ko bung seja makam pona, na mboka wana Ados, na yebi osama bebele, papi maibela nga un prix basket na yebi ke merci bien cher à Congo. Pour finir, cher à Congo, au lobby ni pour na batutu au bazolando partout dans le monde. Pour donc juste une dernière question par rapport à Mundangandanga. Donc Yozo Kanate, il y a une confusion, il y a une désordre au Salema entre yo na artistes et comédiens pour une organisation. Il y a obsèque et il y a Mundangandanga. Zama mingi, vraiment que oui, j'ai des factures de soins, mais c'est Maïnga, Nzenga, on a comboya. Ils pas l'angati. Mais pourquoi ils n'ont pas de comédie? Non. Et puis que Kalasso est un comédien, Fingi, sont des artistes. Ils comprennent des complexes, ils ont makas. Qui dit en Fouka. On a fait le voyage qui dit en Fouka. Malgré que l'Afrique du Sud. Mamie Waswame, puis la mamie de Salaka. Tangu kide nani Rabi Mavinga je crois komi azali Rabi Mavinga Rabi azali ye nazo benga ngai Rabi ye wana Rabi yaka paru yaka akota yaka c'est mieux Rabi yaka kota mbaramoka parce que ça émission vérité yako fada pembe na ngai Rabi Mavinga yeyo mudazo benga ngai papa chaka Congo kidia nani Mundangandanga moete ngabia bon pour la kokodio ko basundwa kingai membalo na lingina nu ba communauté nanu muninga zobela fioti ngoma merci Jamulai merci koko nanzo merci batindaki mbongo moko pa ya ndeko na yo Ivipan tuketika mbongo pa ya Mundangandanga mimi famille munaki Mundangandanga te le directeur parce que Azam konza artiste en danger à Kota. Na Kota na kata salle Mundangandanga azali déjà mourant. Na bengi aboko yamba. Papa je landi Mundanganda kufi. C'est ça derrière Kota. Jeton de facture de soins. Il y a une facture à payer na l'hôpital Kitambo. Na bi non ne vous en faites pas.
na salaka de charge la musique corwana tina mama yemo ça en danger mutu azwaki mais bon monaki corbillard azwaki na rabia monaki mais mama do en direct na l'accès corps ya mundanga na morgue na kati ya corbillard je ne vis aucun artiste comédien. Mais pourquoi ceux qui mutu kufi nde batu ba ke il faut ça là cotisation mais ça a un impact mon côté maman Catherine Nzoko c'est un impact mon côté mais nde do ba tonner bodi akati ba ça faire réunion tonner bodi 4 ça se demande l'argent ndanga souffert na l'argent ba ndingo za ce comédien eza mama mingi que ça c'est de la comédie pire et simple c'est de la comédie ko benga amuta banika mala sans danger to benga pe et pas tambola ndenge na ba famille ba kwa complice biloko oyo pour la mbongo oko seka oui, puis cellulaire, cellulaire wajibe. Ouais, kufa cellulaire. Mutaki c'est que senga mugani mukanda. Ni doit bien nini. Carte lecteur de cellulaire pour bazwa identité. Ba si carte ya leki na ye. Ba wazi pour la west. Ya leki cellulaire. Amuni baba soko seka. Okoseka Sandra Bumoko seka nishonoka mawa to komina sibitera ya Negropole baina croix batie kombo ya leki ya cellulaire leki ngana kupite ngatuka aux ala qui on a sur place. Oui, ngana zaki wana. Croix ndenge bachaka mukakufi décédé jour boena âge de naissance nae. Ousmane Mbembe to sinisi. Ngana bi âge cellulaire. Natali oh âge leki nae. Nabi meza leki na fashana na day. Komo na ye na kufite. Afashe me ve wezanti ba oboma ngai. Ngana ona kufite boche kombo na croix boy. Ti lelo ba changer on te dernièrement na zaki kuna na oluka tomba ya cellulaire na sa mon reportage des aka na moni ya kombo leki nae et déranger nga mais lo on a reproché ki vechaka ve az artiste à danger biso te mtoti nae az artiste à danger ngana obenga ve tangu par ndanga azana église bima quelque part ve azomona ate na ve chaka konga mona inter négligé nga ve ki artiste à danger on ezanti confident le bazar patron ba ministère c'est biso mtochai chaka kongo pendenge moko artiste à danger ali ba komi ko benga ye azomona ate oh ve ndanga azana église abima direction yango quelque part te oyo gambela quelque part pemena na bave atikali komona ate na bia c'est que bavio ba lobaka chaka kongo aliaka mbongo bazana raison vraiment nga pese ba raison voilà moi le baki wana raison na ye do lobi na mega na tana na bike parce que kokodioko mon blog ba vanter na kokodioko mon yango bi susku vanter salami moninga beli na muto mona mundanga te comme la comité d'organisation. Alors je savais et que souvent en tout cas mais c'est monsieur le mais qui tout comprendre que soutenir la personne en danger 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 992 30 43 40 soutenir la personne en danger en tout cas un diaspora na chaque moto pas la bino pour décevoir ngate amen. Merci bien, donc mon frère Rabi, je ne sais pas si tu as aussi quelque chose à ajouter parce que tu moi, je dédicace Kaka, Namoni Derby. Namoni Derby, merci Panaye, merci Panayo. Boss Nabiso, Boss Thierry. C'est ça, non? Boss Thierry, Boteno Yangwana, merci à trop. Na bagi na bima commandé bandaka. Bandologelo ba problème et souka nango. Olonga no Kaka, merci pas Boss Nabiso Thierry. Didier Masuki Mbale amande fois Pembe. Les millionnaires Pépé qui est là dans la sanité. Merci à trop et pas à Fabrice Nteka, les boss américains. Merci vous Panabino, merci Darby. Merci Pépana. Ok, merci bien. C'est par ici que tout ici émission aux vérités sans frontières. Je pense que vous avez temps à découvrir Bamakambu et Belé sur cette très belle et grande émission Vérité sans frontières. Là, je prends bien le temps de dire un très grand merci Nabaye Oyoangaï. Pourquoi pas dire un très grand merci à Jiré Sengoy pour son assistance, l'artiste et comédien. Merci à Shadrach et Discored qui était là pour l'assistance de caméra.
Balobi, donc restaurant Caribou, il y a maman Aline, donc na bien, Balobi to se retrouvera kuna chaque jour et ça la rend moi bien. Merci à maman Rosette, la fleur d'Hambourg, maman sociale, merci. Donc Balobi salon chaud, salon de coiffure et biométrie chaud des shows na Angleterre, salon donc de coiffure et biométrie chaud des shows na Angleterre. Balobi to mesana kuna kokata suki wana na Angleterre, Paola Schengen qui lui à Londres. Balobi salon nezokata ba Gauthier Bele, salon nezokata ba Shadrach Disco Red, Balobi ben donc Gauthier Bele, les patrons des patrons, donc Bexink compagnie LTD, donc depuis Londres, pourquoi pas Paola Schengen qui à Londres, Royal qui n'allait les JR de Maître Nzambe à image Papi Mafuta Kitambo. Donc prêtre donc Azola Ndabiso Fabien de Bilto, acteur principal, pourquoi pas Bibi Chengoyi. Merci donc à JR de Maître Nzambe à design depuis Paris, Chantal Mariano et à famille Tepakine. Merci et bonne continuité de suite de nos programmes sur www.congotemperature.com. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotemperature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo température, et yena mo pepa sika, ya tobina Congo température, et yena mo pepa sika.